apa ko sima mapemba pe mona yeba ngote ndenge guta mais tozanga na tournage moboy apesa nga mai bapesa nga mai pe mongo bandi ko mata. C'est comédien on a kata tournage bayaka na mai bibembe sali miso bayaka na ngolo kola asoloka na canadienne te pesa nga no mai na mena santi chaleur soit ta momela omele mai bibembe sans le savoir mai na ebomi on déjà ta ba biso mai bibembe et quand tu esprit est mort o omela te mona mutu ba ki akufi dans ça on a solo baté papa au moni na monde de prophétie il faut savoir biso to lo ba malobate pour na sepelisa bato et je parle encore comme un prophète de Dieu quand ngam na zo biso lelo na lingina tsa même ndeko bolanda biso ba za comme ba témoin avant to comment début en mars, c'est-à-dire vers fin, avant février là. Et c'est un artiste moko okufa mais na moni moi na moisi. Artiste théâtral, comédien moko. Mais artiste na moni c'est à moisi. Na moni na kopesa moni awa to ko ba to pesa komba mutu e koma o boy na boy. To bomba mais na bi na moni moi na moisi. Po yeba ke zayi aza pembe aza moi taille aza mbinga. E ba kata te to yeba o mona ngana o yebisa yo mutu okufa aza moi na moisi. O ba komba basali eza oui. E ba kata souci, moi, je ne sais pas des personnes. Bonjour, bonsoir, Nabalandinho Soya Kelly Joyce TV. Merci vraiment Nababonné na bisonza Pambola Bino. Bino pena bo s'abonner te bo s'abonner vraiment na chaîne ya Kelly Joyce et ko sala biso vraiment ki turu makasi. Bande koto yo ko lobela bande ko na biso ba comédien malgré to za batarando te to linga pe ko sala ba live ya ko lobela ba tuté mais soki likambo eza vraiment toyaka po ko lobela makam o ezoleka vraiment na kati ya communauté na biso. Vraiment bande ko na ba artiste ezo sala biso pasi vraiment komona ke ndeko na bino auti ko kufa nan kutu bakundi ete pas même 2 semaines bokomi ko sala ba émission ezanga tina maloba bozolo ba vraiment na ba émission eza malamu te bandeko nanga to ko pesa bino conseil soki moye ezali botika nanu ko sala ba émission ndeko Teresia ozalaki na problème nandeko na yo moninga sengi yo pardon olingi kolimbi yo mto salaki mabe meyi aye ko senga yo pardon oboyi kolimbisa ye mais lelo ndeko akufi yo zoleka na ba émission ozoya ko sala ba émission ozoloba ozobimisa maloba o eza malamu te mutu oya akufi déjà jamais kozonga kana bomo mais yo otikali ne loko moko boye o eza bien te pona yo osali moninga mabe moninga kufaki nzamba zongisi ye aye siko po yo koluka kimia na batu nyonso aluki na yo mto sala ye mabe na bino bato bo sala ye mabe mais boboyi kolimbisa boboyi kozonga na lokola bandeko lelo ndeko akufi bokomi suko sala bemisio lokola bozo chola eza malamu te bandeko nanga kaka ndenge na talaki bemisio ya Suzy Bantu ava kufa alobaki na théâtre bolingo ezate ezomona na ke bolingo ezate na kochela bino na video bandeko bolanda prophète moko oyo alobaki asalaki émission moko naza sur na décembre 2022 asalaka émission pona koloba ndeko moko na kati ya théâtre akukufa donc to kochela bino na ba émission o bandeko na biso basali vraiment pona kotalisa ke boza vraiment na bolingo te bo changer bandeko ya théâtre bolozo bwaka na bambasu bino kaka bino na bino bozo bwaka na bambasu bino na bino ba poison bino na bino ko bomana ko welela mibali eza vraiment pasi to landa na ndeko na biso prophète oyo asalaka émission pona koloba pona bandeko ya théâtre émission wana asalaka yango pona kotalisa ke ndeko moko ya théâtre akufa avant mars tomoni Suzy Bantu akufi aye kosala émission après aye kolobela cause oye bomaki ndeko na biso ya théâtre aye koloba ke ndeko na biso ya théâtre kota kinaka tournage mutu moko apesaki mai wana ezaki mai ya bibembe apesaki mai ya mela era amelaki mai wana nde akomaki na problème ya pema donc bazwaki déjà po baboma ye totali émission ya parti tokochela bino ya parti melanga aza pe moko parmi ba comédienne oyo basalaka théâtre aye melaka pe nzambe aye ko confirmer ke
Suzy Bantu ayebisaka ye ke na tournage moko bazalaki mai moko amelaka ndeko moko apesaka ye mai amelaka mai wana bana amela mai wana akoma na problème ya pema ekomi kozwa ye ekomi kozwa ye nyonso tu donc abana esusu kokoka kopema te donc prophète wana alobaka yango 2 jours après Suzy Bantu akufi mais Pati Melanga muti ya théâtre pe ayoko confirmer yango ke Suzy Bantu soki kokufa na ezali eza parmi mai wana o bapesaki ye eza mai ya bibembe donc tolanda tokotiela bino ba voice na bandeko ba émission o bozo sala vraiment eza bien te botika soki moye ezali botika nanu ko sala ba émission ba kunda ndeko na bino soki boko sala ba émission après eza problème te mais tolanda bino nyonso na biso yango nazoloba te papa omoni na monde de prophétie il faut savoir biso tolobaka maloba te pona osepelisa bato. Et je parle encore comme un prophète de Dieu. Quand on a besoin de l'eau, na lingina ta même ande ko bolanda biso bazala comme témoin. Avant to comment début en mars, c'est-à-dire vers fin, avant février ici là. Et ça un artiste moko okufa mais na moni mwana mwasi. Artiste théâtral, comédien moko. Mais artiste na moni c'est à mwasi. Na moni na kopesa moni awa to ko ba to pesa komba mutu e koma o boy na boy. To bomba mais na bi na moni mwana mwasi. Po yeba ke zaye aza pembe aza mwa ta aza mbinga. Et bakata te toyeba o mona ngana oyebisa yo muta ko fasa mwana mwasi o ba komo basali eza oui et bakata souci moi bande basa des personnes pièce ko elore bomi bango so na lobelo bomi eza teti na ina tembe na ye donc on est commissaire place le loi commis mais moli moni pe mana kimia merci to sambela bon to ta question sous mission zamba zo pesa nga message yande ko Suzy Suzy okufa. Mais pourquoi nous avons besoin d'insister? Parce qu'il va passer un message à Bassi Mibale. J'avais vu, tu l'as une émission passée, avant que tu commentes, si je ne me trompe pas. Tu l'as dit sur Maman Bakata, na Maman Suzy. Mais la personne au Zamba et Bisakinga est Zalaki Suzy. Pourquoi? On comprend que dans le monde d'artistes et comédiens, jalousie Zamakasi. Dans le monde d'artistes et comédiens, qui est Zamakasi? Bon occupé bon mécano eza makasi na kata tournage ndenge basala ka ba tournage or eza na batu o basa concerné o ba yebi spiritualité ya bonoki ya butu ana ko lobana deux contextes eza na artiste belé bolanda abo sekaka basala mambozo seksa biso na kata s'accélérer na kata spiritualité ba yebi bonoki ya makasi. Et ce sont des artistes Obawela comme na ba pièce nyonso ya ba tournage azalaka et longine se figuré. Na tous les ba films au monde longine ils ont figuré. Pourquoi 12 tableaux 20 50 kasi yango to solo ba awa yango lo bomi mama souci parce que ba bo sanitaire ba kenda ka tournage et ça na ba artiste moko awa so kinza ba permettre nga papa na citer combo ya 12 artistes. Oh 12 artistes ba sarali ba c'est basi na mibali ba bimaka ba kushaka na batakufa pour pas soit succès à cause de la tableau na kati ya ba tournage na bango c'est-à-dire à soit succès rapidement ba ça 12 personnes ba kushaka na batu bakufa ba kenda ko kusha na esprit ba kushaka na bibembe oui ba kushaka na bibembe comment expliquer et ça na ba mort que ba coopéraka ezali ba mort que ba coopéraka pona ba artiste ba soit bi ba corps ya bato bakufa ba kusha na ngo pona succès oui. Ndesiko basala ngo événement sala makana tournage. Yango remarqué mutake net tournage bien. Mais et c'est tant abeli asali fièvre. Or batake na spiritualité ba yibie moto. Nde baloba ke ba yibie moto. Ça dit ba yibie moto ba tourner l'étoile na ye. Ye mo na tourner et ça té. Na kata mon artiste mais au monde na mutu mususu ayaki bien pour tourner mais a comme devant scène a ko kalisauté oh producteur habite bon to mekano ni ne musu mutu musu asalango ba pesi mutu musu asali a jouer rôle na ye mon appel boy azo sepel non pété ou la loba alors to sombele li papa boya kombi c'est li papa on qui to mettant en question c'est sombele papa ni en place azimbo na yebite on mona so ba biloko yo bo yeba to ka yo ka biso to zaka mino nazo panja tia wa chantier c'est les cas no yeba na ngati mais or na c'est yozo finganga ozo mona biloko na yelo mabe même soso zo ngozo boaka ngapi na yeba na ngati donc quelque part makambo ba wela wana ba ko matina niveau na ba moka ba yebi yango biso to yeba te ponga suisa yebisanga ayebi na eloko te a comprendre na EPT de makambo ko mabongo ya kopanja ka esango azandoki azolo za boya za sirene azwaka mibale ya batu boye bo alinga kaka yebisi ka zali ba mona kaka ye donc voilà.
abi ayibi na ndenge koma bongo te makambo eza bon Suzy na ye moko na so moni aloba makambo ngo zo seka na ye kaka quelque part biso banda mona nta zo na légèreté mais eux ça reçoit biso to banda conseil net nga na conseiller kaka na biso ko kipete buka ngampe binemité habiter to loba na biso to loba na mais to vanan nga conseiller kaka na mi mama buma kaka moto yepe muninga na tazo loba so ndeni ni wana yepe azana bolamu epana yo asala pe bolamu kanisaka bolamu wana pomoni bato musunde totambola bato za mitema moto so likambo ye ololo bana muninga ke non nesinga mona za bo so na likambo za boy na lo bana sur place nga ko na ko bata mati et na za vérité parce que bato mususu baza mitema moto mais na ndenge ya mabe akombuke bana ona ndenge ya sisi ya zabo or bible lobi na biso soki bozwani likambo na muninga benga yebo vanda bolobela bo trouver solution parce que biso sala ngote poani ya ndinga na kamwaka to sala ngote poani okoza na maladi na yo e vanda nango soki kaka komi na ba problème ko na ba problème e benda ono ki what pour Suzy azamo na 76 va kufi trop Suzy e ba nzambe pour ba statut na nyonso komeka ko mama nzambe et puis soki abimaki na komana yimo ka yebisaki ngalobi soki nzambe te mais si bolelanga kala pe bokundanga donc vidéo nezo sala mabe mais le problème eza na opesa Seigneur merci parce que azotanga kombo ya nzambe azoba makambo ya nzambe c'est ça qui est important siko ngana mona ka mabe nde toza boye na bon moyi boye tozwaka conscience te parce que tant muta kokufa ozi conscience toto samisa la télévision pourquoi tu as conscience ka so moninga kufi tango na bon mais pas non ngate ke bobongisa tango na bon mais pas on ngate ke bobengana boloba na mabe ke yo sala kinga mabe yo sala kinga boye ozela ka moninga lala après to bandi ko ya ko lela to bambani na seto weyi to ke ba émission mawa iza mawa vraiment mapembo pe mona yeba yango te ndenge kuta mais tozanga na tournage moboye apesa nga mai pe mongo bandi ko mata bon ngai lokwa na zape na moi sagesse moki na boya koyoka koyeba source kena ba source boye na linga na ngati bona na biso théâtre zo kinda likolo na ngati to. Merci la famille wana ezalaki totalaki mama na biso parti a expliquer ndenge nini abane ko solana Suzy Bantu abane ko yebisa yeba makambo ebele tolandi pe prophète oyo apesaka prophétie avant Suzy akufa pe après liwa ya Suzy Bantu siko tokena na ba émission pour les vraiment to lobela eza conseil tozo pesa ba comédien total na émission ya ndeko na biso Theresia pe émission ya ndeko na biso Gabriel o basali après liwa ya Suzy Bantu donc na uti pe kotala émission ya mama top o ya salaki après liwa ya Suzy Bantu natali lisusu émission ya makaya natali lisusu émission ya ndeko moko ya mobali lisusu ya théâtre bandeko nanga ba comédien pardon ba comédien na ba comédienne pardon vraiment bolingana vraiment bolingo ezate yango bozo bwaka na ba malade na ndenge ebele ya bandeko ana na kati ya théâtre ba lie ba poison boliane ba poison ka bino na bino est-ce que ba émission o pena bozo sala eza ba émission bokoki ko sala après liwa ya mutu après liwa ya ndeko na bino na sima to mona bino na ba video awa bozo lela bozo bambana na se mais bozo bosana ke bozo sala ba émission moko makam o bozo lo bana ba émission fallait pas bolo ba yango mutakufi yaya soki mutakufi atazaki mabendenge nini lobela eka malampo mutu wana kotikala kana eko zonga lisute azalo kwa muta maladi to oke hôpital msusu zana espoir ko zonga te akufi déjà akozonga ka lisusu te boko tikala komona ete donc ozana ba problème na bato ozana problème na mutu eke boluki bobongisi te ponde ko Suzy to mona ba émission asalaki alukaki abongisa na bino nyonso me bolingaki te
mais bino bato bopanzaki esango abo bebisa réputation ya kombo na yeki aza ndoki aza sirène asalaka boye azwaka bato bachance nyonso bozowelela mibali me muninga abelaki akoti koma auti koma aye kosenga bolimbisi aye bozonga na lokwa bandeko me boboya siko ye wana akufi akozonga lisusu te me bozosala baémission ezanga ntina mama Thérèse oza mokolo vraiment luka elongi nzambe so ozalaki na problème na mutu eke obongisi te mutu ana akufi na place oyo kosala baémission obimisa maloba mabe c'est mieux okende kosenga nzambe bolimbisi po jamais kotikala kutana na mutu ana lisusu po senga ye bolimbisi bokokutanaka te donc na place oya kosala baémission ya koloba n'importe quoi c'est mieux okende kosambela luka elonga nzambe senga nzambe bolimbisi na koke kobongisa na mutu te razaki na bomo emesi ko akufi nzambe limbisa mais koleka na yo ozoya koloba n'importe quoi Gabriel luka otika na baémission na moment oyo eza ba moment ya kosala baémission te o bozolela ndeko na bino ebembeza na mok na ne bimi te moment o eza moment ya kosala baémission te bozana na mawana wana bo respecter pe bato bakufi Diana kufa kaboy kaka boye makamba mitema kaya bata ba théâtre kaka bozo bungisa ba comédien ebele bandeko na bino ebele na théâtre bambaso epai bapoison epai kobomana mibali basi epai bozo kende wapi bino bato boteyaka biso siko o bino boteyaka biso bino mo bozo kokosalela ngo te vraiment nzambe azali bandeko na nga tobanga nzambe bozo sala na mabe bino na bino biso pe tozomona na biso mais bobanga nzambe ndeko Thérèse kosala esu baémission te wana eza conseil toyo kopesa soko kolanda video c'est bon soko kolanda pe video te mais mutu nyonso kolanda video aza comédien bobongola mitema bolukelonga nzambe mpo na nga mpenza esalanga parce que mutu moko nazalaki na ye oyo tokanga na ebinemi tokotikala kolobana te mais akufi tolobani mpe te esalanga pasi donc na place boya kosala baémission bobana koloba ba n'importe quoi na baémission bolukelonga nzambe bosenga nzambe pardon po mutu wana akufi bokotikalaka lisusu komonana te donc yango wana vraiment conseil na yaki pona pesa ba comédien merci na libota nyonso tu tola la bible ko ba siso batu ba liso bota manza mo ba okanite basani Polisi mabeni so sala ye. na ça aussi mabete na ça aussi mabete tant au kata caméra hors caméra non yebisa o bit sur kabana so Oyebisanga? oui frère mobali wana za na tatouage awa ya kombo na ye mo mobali wana alinga lelo te atinda titi kalo linganga Nga titi kalo abenga titi ka benga ya remi kilola alingi mais soki to ko linganga na biso na mutu na ngana ndenge nanga na mona ba mi balete mobali wana za na tatouage awa ya kombo na ye mo mobali wana alinga lelo te atinda titi kalo linganga Nga titi kalo abenga titi ka benga ya remi kilola alingi mais soki to ko linganga na biso na mutu na ngana ndenge nanga na mona ba mi balete na kuta na place moko te et ko yeba na sima nga pesi na tomber amoureuse ya mutu wana il faut luka nengo kabola ngana ye il faut luka nengo kabola ngana ye Débat aux acquis vivantes. Pourquoi va ça qui liste haute? Rappelle encore Tcheko Matondo à Koufa. Contribution que tu vas contribuer à $1, à $2 na Tcheko Matondo. Ba comédien nyon surtout aux autres ba kombo. Ba yeba ki ke oui sous ba toza malade tant toute sa première réussite. Pourquoi pas bien ba tu vas faire la contribution? Bozu liste bo publier pour voir que oui mutu na bina tia montant mo boyi. Bozu liste bo publier pour voir que oui mutu na bina tia montant mo boyi. Théâtre comité na niveau ba publier liste. Théâtre comité na niveau ba publier liste. Ba tout ba sakapa na théâtre on dirait bangonde ba otika na kali bende. Mais c'est maman livre ngolongwe ba tout na ceinture. Mais c'est maman livre ngolongwe ba tout na ceinture. Beaucoup de ces hypocrites ba ça wana. Ba mabona te ba bomo on de ba tout malamu. Mais na sima baza bankosi oyo bako dévoiler ba tout bankosi à 5 minutes. Bon mais so ba mi bona te bona bangonde Yesu azali. O ba bangonde open mutu malamu mwana mo so sala ba tout nini. Mais soki boyebi makambo ya sala kana sima. Ya panza mabala ya batu. Ya ki lesbienne mais bolinga ta mukete. Tomoni kombonote ya na bisi. Est-ce c'est important comme na ngetia ba che kombo na ngana. Ndela msasuzi bantu. Da otindaki ya yo. Est-ce ndela chi wana na tinde panani. Babi fatu mtawa. Na ba groupe WhatsApp, basali ba groupe WhatsApp. Basali bachote. Ah, ba changa ndeni.
Bochanga ndeni. Bonso tu baza ba obanga. Bochanga ndeni. Bochanga ndeni. Bonso tu baza ba obanga. Bochanga ndeni. Yesho banga. Bochanga ndeni ni nzanda mutaza wate. Bochanga ndeni. Tango mutaza ki vivant, atana besoin lycée oyo. Kolela ba hypocrite bandoki. Mona mutazo mibua kana se. Bandoki, ose mona bazo mibua kana bandoki, ce sont des démons. C'est pas du tout normal. Le corps bébé banana muninga. Ndefo ozo fardeau. Ya ki demanda na bino surtout bon sala na suzima ko na sango Teresa. Nyo sona to yebi place campagne na zo salama. On me mettre bazo même sa réputation Teresa. To yebi campagne na place salama. En fait, on me mettre bazo même sa réputation Teresa. To yebi campagne na place salama. En fait, des hypocrites na ba hypocrite bana matango. Des hypocrites na ba hypocrite bana matango. Vanité de vanité, tout est vanité. École nanga bandi ya bana basi ba lesbienne, ba docteur à misapi. Ba vandi na kombo nanga. bazar. Na minute bande ba uto préparer. Ya ko ba ke wibo so proche nanga bo PC poison. Message comme dans bima. Obi ba pe sa passer de la foi charge na niveau moko impossible. Musala maka. Obi ba pe sa passer de la foi charge na niveau moko impossible. Musala maka. Adelunga komi fino ba bengisi fâché et luki problème. Ce qui théâtre comment que na niveau ko longola ba tableau ya ba tu peux imaginer pas théâtre ken. Adelunga komi fino ba bengisi fâché et luki problème. Ce qui théâtre comment que na niveau ko longola ba tableau ya ba tu peux imaginer pas théâtre.